Ça va? Ça va? Vous à l'aise? Très à l'aise. D'accord, t'as maï non? T'es non, mais la maï, biso, mais la sous-maïté. Hein? Tu mets la sous-maïté. Ouais. Ok. Ah, mi a jamais demandé de bouger les reins. La belle animation de la team What Afrique Europe danser. Merigasi Océanie, Ndombolino leader. Wata Gucci le Kanansela Bajaloni Sobabatama. Batama la moueko bimate. Bon, voir bonne melon mai. Vous en avez joué moi ça qui na la team Wata, vous déplacez qui na Wata dans le groupe Mobimba. Ndaku nezaki propre biloko to ndaku kitoko parce que oza parmi ba musiciens la team Wata oza kana ndaku eza biloko ebele ya bien na kata ndaku eza propre biloko tout mais oké ozongi okuti momi ya komboli ndaku non akena biloko tout ya yo apale voilà ba les ondi o mayani na wena mai loko latia rien ya nabia mai parce que na mona vidéo mo Wata ina besoin de la maïs. Tenga mela sous maïs. C'est une répétition. C'est un boulot boy. Na ko mela maïs. Ko maïs yo bokine la ngo fali. Papa. Parce que la musique est communication yo moni maïs mutaki mi vidéo. Kala to sa la go benga mama lelo e ko mami. Bébé bledi bébé ketio ericha na benga ya bitu. Mami mama. Yo mami mama. Shadi sente. Amatan Zetambila, go! Mais ça que tu vandi na sali moro boye. Oyepe boye mpiaka. Okiti chetemba demesa. Biso ba misabo ekita la bongote. Combien de mesa? Demesa. Le biso doza tu es la scène musicale. Yo ka polémique té miso bien bo papa yo to bandi mama ba ex awa na otuna ka mishka we supananga na ebite to ile miso ba est ya ba ex tondeni. Mais soit bien beau bébé sango. Moi na kato ezalaki te pour oui. Dans des semaines biso ba sala ba 1500 ba 2000 wana. Wata kono 4 jours après to beti, 5 jours après to beti, 3 jours après to beti. Biso to elaki la scène musicale. Mais moto zo tanga kombo wana. Moni Fabrice petit na Fabrice Joana. Nani? C'est mon petit frère. Na yamba na Angola Fabrice. Ah. Oh mais yo connais expliquer aussi. Il y a beaucoup de plateau na encore plateau a problème beauté image. Ah Moni siko katinga maloba sike na kenanga. Fabrice leki na te ya s'il te plaît. Nabi Fabrice c'est mon petit frère na âge na mukona. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Everybody, clap your hand. Ali beta maboko. Wamba beti, Docs de Bruxelles. Wata salabango nini makambo na bino wakipakate. Botika motema mabe. Motema mabe. Mitema bele gimingia. Kaina bomaka abele likolo motema mabe. Botika motema mabe yo. Ambulance. Bonsoir et bienvenue à Plateau Mabisson. Yeah, merci David.
Voilà, Pino Botalaka Bisso Mingi, bonsoir et bienvenue dans le plateau Nabiso, il y a Congo Greco, émission Bisso Greco, et ça a présenté par Ndekonabino Bolinga Kamingi, David Mombele M6, Kosina Yuda, Ponani Tobo Santé, Junior Louere, Bogar ya Bandal, journaliste ya Bogar, mais ya Bandal Siko, ya Linga Bandal trop. Voilà, to pesa mbote na ya nene, aso talabiso, yé, aza journaliste était, aza caméraman, mais aso son na Paris koleka, ba journaliste, to bo sanate, beauté. Oazota la biso ya maman na biso joli sasa azota la biso. Voilà, bienvenue na kata plateau na biso tozana ambulance animateur ya Latimi Wata. Boyebi que depuis Wata beta la scène musicale alobai ba musicien na ba lobelo côté. Ti tozo zo bango sikoyo eza parce que ba fongoli porte to ya mbabango. Tozana ambulance na kata plateau. Ambulance ça va? Ouais, ça va. Okumota mona poto yo moko hein, sans problème, sans maître, sans bila, sans quoi. Wata pesi bino na comprendre t'es pas héritier ni ne sali que a pesi bino confiance on a parce que na minute to peto rozo za bordeaux. O che quoi, o kangi téléphone. To tambola za bongo ti. Bo poto liboso yango. To tambola za bongo tout d'abord afana banda na pesi mbote na boss Cosa Nostra. Bah bonjour, bonsoir na Latimi Wata Mobimba Gigi de Liège mon ami. Bah bonjour na Eric Fourili et Donald Trump, hein. Socrates Mobenga excellence na pesi mbote na maître Chris Cicero Bakumba bofa ya batutu ba Holandanga ba Stesi Mukulumania batutu kitoko. Voilà. Biso to pesi merci na équipe technique Mano Tunga, Michel Kombe, bon séjour na Kin, bientôt tozano retour à Paris. Biso to pesi merci. Alors, comment on a la scène, les ali premier concert no ya munene Paris. Ça veut dire zaka Paris te poto yi. Ça les tondi batutu ba fandi ba otala yo. Comment on a battu belé à poto, bazlati kitoko, baza bien. Et ça là qu'on dit comment on a bon. Bon, merci les rituels tana beza premier concert au Betty, il y a une grande salle. Poto beta beta ba Orléans, ba Saint-Étienne, ba ça va. Bandou les mots boy, mais siko la scène musicale les a démonstration musicale quoi. Et c'est une photo pesa des meilleurs de nous. Il y a un monaki mutu parmi tant tout soit qui mutu pesa yi makamunai. Oh ba chanteur ba pesi, ba danseuse ba pesi, ambulance ba pesi, ba tutu ba pesi. Donc kena yi bien. Comment la présence il y a Bercy, moi na. Bien Jacques yo. Non, Bercy c'est mon frère depuis banda ba wingé, tu es la team c'est mon frère, il est dérangé andeni. Ngana na juna mombafu, big one. Donc animateur tout na ngana zo concurrence mon loyal pour ceux qui a pesi boy ngabina pesi boy. Na mona Bercy za chanda za wana, yeke bien. Au mona qui Jamaïque. Jamaïque, oui, il était invité. Bazari, bon, bazari les rois, Dadi. Le roi de la forêt, qui n'a équipe nae, c'est bon, le chef d'état-major, qui n'a GB, qui n'a Sankara, qui n'a équipe nae, c'est qui va accompagner. Voilà, conseil les Caribéens, donc ça veut dire que tout dans les 8 dans Belgique. Tout ça, Belgique, na bengi ba Junior Yala là, garçon Madrid, trésor lecture, na bengi ba tout ba ya koyoka, la Timothée a conseil de revoir. Il faut que tu aies un bon mérite dans la batalité par rapport à Bella. Il faut que tu aies un bon Blaise Koudia Matadien. Tu aies un bon Sabotana. Tu aies un bon Jimmy Belao. Les boss. Et on te fait ça bango et l'eau ne pas. Après, tu as dit voilà, avant d'avoir une émission, personne n'a l'eau mot on a côté une émission ko papa. Mais tout ça c'est une émission. Bah tu vas avoir l'émission déjà. Mais côté ça l'eau mot générique mot. Eh baya eh salanga malembe mama bomanga nelengi chéri ezopela moto ezopela gege epela moto maike mikombe na trésor soki pona santi pe miso epela moto yango bena na moto yo o comprendre Crystal Lukoki poto la poto ebena le kapada allez là fort hein nani Crystal Lukoki abin wa mutu no yale la le kapada David leka habité kitoko na oleka osaka marié nga non pas encore. Il y a pour ça mon caisse. Au bala ou pas? Non, pas encore. Au bala t'es? Mère à ça? Mère à gros sangaté. Bon, émission comment va mère? Des mères à ça. Mère à ça? Mère à ça. La poto ou bien Afrique? Asa partout. Ala mou pépé. Asa ce que, hein? Pour, you know ça pour la mère. À tous yeux, si côté. Moi, je lobby. Mère à pour un homme, doit être avec sa femme. C'est ça? Okay. Audrey Luzolo, bien. Audrey Luzolo, battante, ça, on a passé un beau de côté Zali. Audrey, c'est ma sœur, hein? C'est ma sœur. Sœur, nayo? Oui.
Odé Luzol. Mais oui, c'est ma sœur. Vous assure. Mais oui, yo ebe Odé Azanan. Aza ex. Papa. Bon ex so azana mobali na ye. Nga na obeta masola ex a. Parce que nga na bisi akoma sœur nanga. Bon prix de même. Au commissi muto yo bana bimana yo commissi sœur na yo. Yo tangelinga sœur. Yo tangelinga ex no tenga na ndotaka ba ex na ndeni. Oyo bomile libala na ye. Non 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 non. Passons à une autre chose. Ozana voyage mo saki na la team Wata, bo déplacer ki na Wata na groupe Mobimba. Ndaku nezaki pop biloko to ndaku kitoko parce que oza parmi ba musiciens la team Wata oza kana ndaku eza biloko ebele ya bien na kata ndaku eza pop biloko tout mais oké ozongi okuti momi ya komboli ndaku non 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 akena biloko tout ya yo apale voilà les ont dit voilà les ont dit kolanda mambona te biso to ba responsable papa na blerdi responsable TV nini elokeze lokoti ndaku oso bende non toujours ndaku ezaka wana kitambo kitoko wana boyoka ba eko nana okombolanga bilwanda pongana na ndaku nana tsamwa cité sikomona na okombolanga nana tsamwa cité doana Serge Munzelenga zana Jani Vita zawana au cadre palais mama ana lambela ngana pesi mère ana mbote kitoko mambu tout bien ozana les mêmes filles wana Audrey. Oh, mais Audrey yo tika mambo Audrey ndeni o émission ça Audrey était émission ça to beta masola musique te nazo ya pe na vie na o mone lo ba okima pa na yo musuba zo banga obini elo ba okimaka musuba matin na oleka pa David Tepo e mozo kota ba maramobo non to zalaka na ba obi que star azana vie privée te mais oui star azana vie privée te oui na yebi nga mama ba nanga mwana nga libosa abotama awa na 2012 mama na kanga mwana oui bien ngo non oui ba ondeni na lobi vérité wala makambu na yo papa kasi yango na musique yango na biboy Dox de Bruxelles to beta makambu to sala epesa makambu na kuya wana te zalande no wana kasi yango na tuni po mona bo Eric Fourili o sepela te na ba mettre sans paquet bo romona boy moi c'est azoa biloko nyonso ndaku yo na voyage na héritier ozonga ndaku etikala vite OK voyage ozongi biloko ndaku elongwe owangani yango yebi yango te tozo baluka ozonga te tozonga kasi na la team Wata mais mabe ezaki ko wanga na ka ba ex na koki ko wanga na ex te soki ex na yebi osimbi loin osimbi kana ba makambo ça va aux à l'aise très à l'aise d'accord ta mai no ngo so te na mela mai biso mela su mai te to mela su mai te poni OK mi a jamais demandé va bouger les reins la belle animation de la team Wata Afrique Europe danser Merigasi Océanie Ndombolino leader Wata Gucci ele kanansela bajaloni so babatama batama malamu eko bimate bo vo bonake melon mai oh nongola mai so mai na o mai ni na we na mai logo lati rien ya nabia mai parce que na mona vidéo mo Wata ina besoin mela mai tenga mela su mai eza na répétition tena era bulo boy na ko mela mai ko mai yoyo bokinela ngo fali papa parce que la musique est comme ka so yo moni mai mutakimi vidéo kala to sala ko benga mama lelo e ko mami bébé bledi bébé ketio erichana benga ya bitu mami mama yo mami mama Shadi Sente Amatan Zetambila go on va voir na oka voix ben puissant voix eza puissant mais so écoute na Bercy comme c'est banga à Bercy yo la team Wata yo Zave Lopez et Samboka Mandela Weston yo Yaisone papa malamu Eva Tumba Koza Nostra Totori ambulance aleli yo Nimer mabolo ya Nisha Bofukia bien merci kada Mbukani okotela za wana na sena tsenga ngana linga kena tsina sherina ngana linga kena tsina na benga ke dadi la scène yangema mama nanga ye oka ndeni ta oti mikobo ba répondre na pesa ko tu mukongo baluki écoute ondeni na tseba ngobo ne ta oyo na salara boy ambulance posé animateur bien instruit fiable ambulance obinisi la scène est télémi toujours Wata talio amoni ko pomper
Ok. Vincent atirikaki bino po ayaki na Jamaïque. Non, Jamaïque, c'est mon frère. Ouais, atirikaki bisote. Le roi de la forêt a invité à la scène, RAE dans la scène, on est une équipe qui est accompagnée. Dans le moment où on est à ils ont profité de l'animateur à la team Tomate. J'étais à Wenge Musique à Maison Mère, mais dans Longwa. On a comme musicien héritier. Mais ils ont interprété, Jamaïque a interprété, cri na bango, bango beta, et c'est un biso tika. Ngai chanda tolongo. Maintenant, on a dit non, azaïe moko na seconde. Naza ko conscience seulement réponse tam suna do interpréter bongo. Ya mon kata kié. Nena mikele kele o ba spirita se botombola maboko likolo. Ba mama ida wene to batomboli. On comprend? Ba sacré gogo batomboli bas garde du nord. Batomboli. Era ye na yesu les rois de frère c'est ambulance. To so ballon na ye. Zo ballon. Au mona yinenge kota ki wana. Wa biloko ba Vinicius ba Mbappé. Na bien. Oka la scène ningani gigi na bia beauté image à sepeli. Nabia kuna avabo mata poudre moko besa bana pesa OK ya ta poudre yo po elongi ya mafuta poko patika ndeko na ngafanda kima ki poudre ngana mona ki yo zaki na wana te mafuta ho molela ko wapi mais David a misige tika shina rambo tika ya vanda wana frère to kemba trop to lekina ba parcours moko boye to na ba guerre loyale tamso a pomper lo moko boye là boka aya mwinde ki fodi din soni wa bateka kana ngunza mwinda ya kei ngana keboye. C'est mon frère. Mwinda oyo wera koko na bino apesaki wata. Comme si chargeur nango muta nango nani na chargeur. Ana kini nani. Tika ko luka ba komba batu aba ebani to so bando vandagi ozo luka komba musicien. Nani frère en Christ. Azana muto luka komba. Ndeko ya wera zakanani artiste musicien maison mère. Ndeko na Diofa. On a eu un dégoûté. Lacoste. Lacoste était Moussousou. On a eu un Maïndombe à l'endroit déjà. On a vu un Maïndombe. C'est tout. Est-ce que Mouindo Wera qui n'a pas vous avez que charger les a et là Mouindo est symbole lumière. Tu quittes na Belgique. Tu es Gare du Nord. Concert est déjà journée Gare du Nord. Concert. Il y a la scène est déjà dit tu quittes na Gare du Nord. Bon mon est mambo salami on a mis c'est mon côté à Congo. Donc on est là ça qui symbole. Les rois de la forêt tellement parti qui ça dit héritier qui tient na Mwinda na ngosko symbolique. Ndé tout ani na Mwinda. Yo siko yo musicien auto un tel qui t'a ce qu'on a Gare du Nord bongo. Il y a ce qu'on a salle total à mambo sala. Oza loroté. Ya to ba ya mwinde ki vodi nzoni wata sala bango nini makambo na bino akipaka te botika motema mabe gaita sanduko bwaka longo kaina bo maka abele likolo motema mabe botika motema mabe yo nalobaki ngo déjà na ciseau kaina bo maka abel fosa prida même yonde osala makambo bo mutu musa roza pa mona abel kaina ara pembeni prida na mambutu na pesa za conseil. Ils ont montré wata opela. Opela bina modus wata. Boko pelango ya ba sala ba 1500. Sala 1500 wabtobeta. Biso to yelagi la scène musicale. To comme la scène. Moi ba sala ba 1500, ba sala net ba casino de Paris, ba sala moi mike to quoi non on a déjà fabriqué ça longo là qui on déjà. Excusez, to quoi non son non awa. Quand to biso préparer sala 1500 teo une année bana to vendre to tseki data sala moi 2000. Non. Tu préparer scène musicale et tu commis sur le terrain tu vas annoncer ba salon net ba casino tu vas annoncer une semaine après tu betian tu que Bataclan 3 jours tu betian mais ça te que tu vandi na salle moko boye ou pe boye mpiaka o kiti chetemba demesa biso ba misabo e kitala bongo te combien de mesa demesa de biso doza tu es la scène musicale yo ka polémique te miso papa yo to bandi o mamba ex awa no tuna ga mishka we supa nanga na ebite to ele miso ba ex tondeni miso bien bo be bisango mwana kato ezalaki te pona ya ona otaké oui biso to la scène musicale to préparer la scène to mettre la scène dès que to zonga fait to mettre la barre mo et puis sa polémique watabi bon na annoncé et le dox de Bruxelles to mettre ça vite fait to c'est la promotion et comme ba 2500 3000 oui to c'est la promotion de une année ba to banda ba pimeli biso visa te biso mettre ça papa ba 1600 hein Fabrigas alobi boy mano tunga merci est-ce que zo tangela comme musicien nabi Fabrigas azana Fabrigas maestro
ngana yabi ba mettre CD ba dodi wana ba makasi mais kasi maestro asi muta makasi te obi ba maestro wa ba makasi te mbila sibino pe bolinga kimia te mais kasi to lo ba te émission bien beaucoup baby c'est émission na baby c'est émission te yo to ngo baby c'est émission na bandeli nani na ba question mo tuni yo chrétien a fait assez quoi ça il faut senga excuse te bobi mama simoko mama simoko au nom de Jésus Zambia David loba papa na biboyo Fabregas abanda musique liboso leader na yo abengaka ye Jean Tala yango ti abeti casino na ye bo critiquer yango salamuke andimi est-ce que biso bo beta na pardon ya tika miko loba papa bo beta na Belgique ya 1500 places papa yango casino na bandeli suko yebisa yo okay to vandela ki salmo inanete 12 mois te poto on a renoncé salami 500 places to elek la scène musicale avant to zonga population Brest ya Belgique ya Suisse kota ba jade la perle ya mvulu si solo bato baleli ba Jeff Fumu na baleli ba trésor soki baleli ba bité ya rituel na ba annoncer salango dans des semaines biso ba sala ba 1500 ba 2000 wana wata renoncé 4 jours après to beti 5 jours après to beti 3 jours après to beti biso to elek la scène musicale. Mais mon tozo tanga kombo wana moni Fabrice petit nanga Fabrice Joana nani c'est mon petit frère na yamba na Angola Fabrice oh mais yo kana expliquer autre il y a beaucoup de plateau na encore plateau a problème beauté image moni siko katinga maloba sike na kenanga Fabrice leki na te ya s'il te plaît na bi Fabrice c'est mon petit frère na âge na mukona na makambuti moni aye Angola kutanga na Angola na vandi sa personnel chez marginal Mobutu pe na hotela ba mama benani ba mama banganda Monique ba nani to ba mimika malondo ba imakambo ngamu to ayekuta na orchestre ba na Leni Bidens ngane orchestre d'accompagnement na ola o Intel o Fumuti o Intel o Zavel Lopez o nani ba l'Aigri Makaya wana déjà wata zalaka na makambu lumière epelaka kala le roi de la forêt benga wata maître supérieur kala avant ça l'orchestre il retourne na bazaki na amour ya le roi ko banda ko sala bandenge moko te yo biteke fabrication no tanga wana fi mise de wata nani a fabrication no tanga kombo azaki mise za wata kala soki wata sala mais je te dis ngana sala mambo te monde tuninga question fona éclaircir yo na yamba na Angola na Leni Bidens na bogela générique mo bo Leni Bidens mutapesa nga par buganga lonzo mama sasara sadini rotswa yengoma bana balela yo nga lelo na yebi bien mais na respect face na respect et autant basa niveau morote est-ce que ngam nani na vandi bo responsable comme je suis ba je reste food ba je respect ba Mish Kangando ba Cédric Mbou ba Chandoa ba Jack Love mama ni mama ya gozo misa bon siko tuna talangani pour ça premier bato ba ko te caméra balongo caméra lobano bina na caméra ndeto bana na caméra lobana caméra ya émission comme ya kanda alors ti ya kanda te na répondre comme si na ko monde comme ya kanda te loba bon lobana poussani opusani nabibo ya abeta générique moko Yamado et traumatisé kabino na la team wata papa nabima meilleur animateur à 2021 ami jamais de moi il faut bouger les reins la belle animation de la team wata Afrique Europe danser Amérique Asie Océanie ndombolina mami nabisa baba koko ke babenga mama nani mami ba babenga ke daddy yo mona ba te cliona partout au monde la scène de salagité au monde la scène mambo salagité oyana Yamado atayo papa Yamado wana eza ye to animateur ye Yamado wana aza mutu to za papa botika ko comparer wata na maramba bongo yango mona pekisa biso ba émission est aussi sur la scène abi en plaire excusez en plaire bosali bo vana bilbo c'est terre pona nini on a un aventurier un mutu moko mangobo musical a releka hotela un responsable ambassadeur de la jeunesse comme héritier Watanabe et pe sa kanda tous en respect luka batu no bosala o makambo bunda na bana no bunda na bango tout ça waso wataye gogelele mama chaque sente wana na fois bajuna papa ya mema basena yo bote image basena yo mema basena yo batete ndaye maboko banke une minute de silence pour na ngwabi tenda il est pareil mema basen mama nanguna basen brigade ya Christian tu sais que bato soit tombola
soki pas beaucoup ta pongo ba transforme ba tout ça papa Damien Dimani na pesi mbote. OK, na osala nini chaque voyage passeport na yo eza na ba Congo yo vana na kin na Kisantu. Ngana vana Kisantu. Te yo vana na kin mais passeport ne vana na Kisantu tous les voyages. Tous les passeports ils ont une administration pas Chali. So ils ont pas une administration pas Chali te et papa administrateur et ils ont pas Pakalingomba. Si on a passeport c'est que visa ba ko pesa wana na Kisantu. Yeah, c'était si mukulumani na pesi Neftali. Nabia Boleki kisi ya la team wata yo moko moto zo ndima yango nandimi kisi côté mais yo mto na charge à ngana zate ngana charge de tous les animateurs du Congo monde entier nga ambulance na boka na veju na mombafu ayo mwinde rumbe tala makino ma David bina rumbe tala bakolo musique batige okafona bokela nana bonanga nga Jamukulu pesi mama la sali centre biki toko ya fiche on a yana ngosiko esi ekoma kikala baso ye bate zoba lo jonete bolingi yani bola c'est pesa ke bano wow il faut reprendre na yena ngana za descenda ya Juna naza charge aussi mais logo simba tout le temps te on le boko no place bimisa logo simba ona bimisa le boko place simba te bimisa le boko te koto te ko simba koto te oza lo mo simba ona te mes félicitations oza lisangu na mo lo mo evimbi wana ko simba wana te yo boka kaka sama boko na libanda pourquoi zo simba kuna pourquoi simba na papa te toi des missions mais pourquoi zo simba yangu Mike Mikombe Baleine Océan très fort Nathalie Gelor Saboé Chipama l'inspecteur Nathalie Luc de Jeune et Papi Choka Bongo et Eduardi Gora yaza kotela soba ginsuka songo sonde to kitabo to ke pe mapango pana e Eduardi Gora die baseke to ke pe mapango côté pana e Eduardi Gora ateka ba côté on die baseke formule suka très fort Fofeli to ke le maréchal asarana type bokana Loria ozana mutuka moko boye e wata va pesa ba musicien mutuka yo za na voiture mais ça y a ma bête aux voiture wana wata ebisio ke teka yango na baxiolo quelque chose parce que yo zo mutuka nzia mona ba ninga note yo teki mutuka oya yo wata baxio quelque chose osomi voiture à sikazaki yango et ça les indications oh mais je travaille chez Wata so linga salanga idon abi c'est la mutuka moko te yanga moko eza yo pe le boss asombela ngeza vous comprenez oh boss asombela ngezali isiko mabeni ezana oh Simon Ikamba Petit Benana ba Simon Ikamba excellence le sénateur Simon Ikamba Petit Beto nazana ba Orphée Mwangu o ezaka pesi biso parler kota ba Savini sur Orge kota ba mettre pasi base Bengazi nazana base ma papa mais tu faisais le roté tout le mois chemin de la gloire chemin de la gloire moi le mois na papa Malik Sente les États akime Salomo Neymar les États to solinga bango la time wata linga bango excellence grâce sakala linga bango au futela nanginge naza mona mabele Nena ale boloke aruku fise cheko le simba bonama Mike Mikombe mera ni musuluku onza mena ngai nzamba za monene kino linga yangwana yango atidela biso ata nzamba bambola papa na tiana nzamba bambola totorina goma mata goga gomba togo mata batutu batelemi maître Mika Mongo wana mataka mabe atelemi ba Kevin Ker Daniel ba mataka mabe putain papa mais nani comprend le moko côté animation na la team wata yo muto na charge wana mais papa comme si osaka malaise comme si wata ocho makimia te na ba condition yo fozana mais na za ki me condition yo na za na za bien boy papa eloko eleki na faire moto za souffle de vie dès que souffle de vie ça ma moto ça OK na za l'aise wata meminga poto sana tata 1 euro na kati na ena beti pe la scène musicale bi combien de personnes ba moninga Nabia jour Bercy azo sa test pour ça oh non linga te batwa yo kango te ba yoka loba s'il te plaît jour watazo nani Bercy azo sa test na maison mais ozaki non ozalaki oui oui que quelques jours après okeno sokola na douche et pas na yo na ndako na gingi uganga kini na kata yango ozaki wala na uganga nini papa
Ben ça sur la douche la ganga na ndako. Yo muto ganga ki na kati ya toilette na douche na kini. Ah non, papa, tika mambwana. To beta mamba musique de bengsi ba tout balinga la team wata bayana Dox de Bruxelles. Banzembo balelaki na la scène musicale par rapport à temps. Bayoka ba mai ba gombe na gombe bayoka marambutu. To c'est le mot poto shite na biso. Créer biso ka le mot. Na créer le mot. Mais les amis na komona nga. Non, ils en a commencé qu'il faut na publicité na lia. Et ça combien? Ça chose si ce n'est pas sur bon. Ana ebiso. Combien? Au monite. Combien? Oya mamba caméra te. Toke. Ah ouais, Malika c'est tout est content bango batuta pondu. Teke brekete. Otumboli wata otuta mbila. Maboke mama. Basa maboke mama. Nakeki kole nali aliboke ya mboto lele fungola liboso liboke nali David alingite na pesa yombongo ofungola liboke mombela alingite natiki wana seke funa zwa mama le 8 zande na Belgique to vana le 8 poto shite le 8 vient nga pongo Pontiac tuzoya na mboka Jimmy Bella ou les boss les millionnaires tuzoya wana Yannick Kini a Rombox bazoya na ba Mohamed Moleka ya Charity Moleka bazo na ba trésor muchi wa dollar ba bébé jo bazo ta Kampala bazo kita donc il y a relobelisa te mamboza kitoko voilà bisoto ozalana ba Edi Bolombo ba Kolopoto Edi Bolombo ya palais Kolopoto wana ya palais penza on attend la Rodrigo Maemba RM palais ba président des Ikabushko ba ya nene ba ozana biso ba Leni président PDG Leni Bidens te yazanga wana te to sala wana biso tout donc maître Nika ozana sécurité immortel wana tala Arnaud Nkoufou l'international Nathalie Massa vous avez la relation bien na maître Nika maître Mika mais Mika bango ba Mika bazande na ba Seda Lamba ba maître Yuki Seda ba cheval Kevin ba Mika baza bato ba moni benake fouille na bango ndenge nazo mata na podium les rois de la forêt tina zo ya kisasa ba maître rasé ba rasé donc bat petre ngol mobimba na ba selo mo konza ba zombo ba jilo madambu ba moni benake ambulance ndenge nazo banda makambo Mika za na palais comme si moi relation ça qui moi déjà relation ça qui Japon y pas appelé mutu et on appelle cela qui rapport par non Nkoufou l'international voilà Darsimba kana pesi mbote to comme nasuka boka opesa batno ba mbote na pesi bato bazangi na pesi mbote ba me condoléances na Neftali Masaka to kuta le 8 to kuta na biso tous les 8 bobeta farna ser lombongo le même jour c'est que ma pambole ezongela biso kitoko ser lombongo donc ba timinyo so ba ya concert la timwata bobo sanate ke toke Madeleine d'abord après toke to zongi ba hôtel to changer bilamba mbala moko tu es la timwata il y a Jackie Nathalie Nimer Mabolo base na nganya so bana gindele monga fula banda ya ngingi kitambo Chicago 320 na pesi ba tutumbote donc ba balinga ambulance abino ye tout ça na ba studio to ba chant apesi biso ba chant moto mutazo luka partenaire wa osomba nzembo a contacter to pesi pa mokonza mboka bayokani makambo po album siko ba misel ngeya d'accord to komina suka ngana boka bato c'est kitoko c'est bon ngape sil nango OK répétition coulisse na tiki à l'aise na salle à l'aise non na salle mabete mabe ou mabete les gens qui na TV ba tali bon au place yomo ebine au salle émission na yomo ebine ozo kendele autre tenga devant bato yomo ebine ozo kendele mais félicitations David merci ça va félicitations merci namoni bana to ina ba Grèce Tourwana tozoya makambu et ça l'a plaisir pour nanga wata kutute pour nanga ndeto vana plateau to voyage déjà vol moko donc so avion ne kuyaki tongato dai na yo ensemble na la team wata mobimba tisi akonde na pesi mbote na Regine Lunga na pesi mbote na Merki Jabiso moko Lolé Ulinga les boss yangoto merci botali biso mingi na kata mukili to pesi grand merci na Manotunga o yazana biso ya nene atika bisote ya nene azana biso toujours image tobo sanate Christian Koki poto na poto Christian Koki merci na yo Christian Ndongala o yazana biso na réalisation tobo sanate LG Luyeye merci tobo sanayo PT Ado Lungu Zezo 49 na kata Bundes na Allemagne to pesa mbote na José Dikila na Vinef les Rois ozota la biso to pesi susu mbote na mon ami César Tambo boss Ngabi azota la biso Sadam Mbokolo merci na yo mon vieux Didier Mbokolo merci na yo Yves Njoli merci na yo Léombo mana Autriche
nazoya bientôt tolobaka boye so nzamba zongi te tokutani na prochain numéro. Thank you.